Voilà, oui, bandé, hein. Alors, nous avons adressé à ma grande sœur Pop, déjà dans nos cocos, au Canada. Je suis avec maman présidente de diaspora, maman Justine Kasaboubou. Yewana, azosenga na ba maman ya Canada, ba Congolais, ba papa, ba maman, bana, totele makona, kosomi ya Congo. Ici, il n'y a pas de blague. Commune bien à Congo. Ma porte est appelée. Talanga ina uti musika na kitika apona mona notre présidente. Alors tout téléma. Ba maman Canada, ba papa Canada tout téléma pona maman Justine. Tout ça sur ma tangue ya blague té, ba tangue ba aventure té ya kivede té. Mais tala ba tozo kufa na beni. Alors yangwana la mobange na ye juste pour la mona présidente na mona équipe. Alors la mobange azaki ya moduté siko na komi ya maman Justine Kasaboubou. Alors que sur la maman azala ba idée ya malamu, c'est une femme qui a télémi na idée propre. Na idée propre. Totika ba accusation o ezangatina. Totelema pona Congo, totala makilo ezotanga. Totala azana souci ya makilo ezotanga. Azana souci te ya ye moko me ya Congo ya mboka na ye. Mboka bakoko na biso ya papa na biso, ya bana na biso ya bakoko na biso toza komona bazokola sikoyo. Alors je vous aime bien. Ezanga doit bien la mobange, pour la photo, pour la misala. On a tenu la maman Justine, maintenant on est avec elle. Alors je vous embrasse, bisous, bisous. Nazo zonga kaka lelo, mais tala li pa molinza masanga la maman nangai, na présidente Kabiso. To pesi bino mbote boya, tozo zela bino, tozo zela. Ingeta. Test up.